toujours vivre le... Bien, tu fais, bisile le kamalo bana ebele. Tu veux toujours un enfant? Non, tous les Nessengo ya koyeba que boyebi que actualité zali peut vraiment dominer na maladie ya coronavirus zali toujours pour la biso devoir automi pesi ya koyeba ko continuer sensibilisation pour na ko mibatela na bokono yango parce que prévention jusque là ezali seul remède contre maladie wana. Alors actualité oyo epusi sotoya et panabino ezali pe lisusu réaction il y a président et assemblée provinciale il y a Kinshasa pena un certain membre il y a bureau il y a assemblée provinciale à Kinshasa oyo ba décider ba koka ko porte mokeba pe lisusu journaliste notamment tozali na Edmond Izuba tozali na Israël Mutombo oya bosolo na politique boyebi très bien pour Mikolo yendaza na moto il faut reconnaître ngo tozali pe lisusu na Yves Bouya et plainte wana ezali pour na imputation dommageable ba porter bango plainte na tribunal ya na parquet général près à cour d'appel ya Matete ezali situé na 4e rue Limité boyebi ke Mikolo yo parquet général wana ya ngonde ezali makambo en tout cas ba portango plainte qu'on a pour imputation dommageable alors pour na ko permettre na biso to ko comprendre démarche ya président assemblée provinciale ya Kinshasa pe ba membre mususu ya bureau oyo ba porter plainte notamment vice-président na yo azali membre ya UDPS maître Francis Chibalabala tozali pe lisusu na rapporteur ya assemblée provinciale ya Kinshasa Junior Nembalemba mwana ya papa Molière bakisa lisusu Marie Kiet Moutinga wazali rapporteur adjoint pena papi et piana wazali questeur groupe ya ba membre wana ya bureau nde ba porter plainte wana contre ba Mike Mokeba alors nazoti kabino non pour comprendre raison où esali ke ba porter plainte Tolanda Yves Bouya ba révélation au asalaki ezali moko ya aspect ya eloko poussé bango ba ko porter plainte ensuite tozonga tomeka un peu ko analyser moi likambo yango je rappelle que bozolanda DMTV sur Ozana no abonné to koka ko s'abonner pe au cliquer na cloche ko apparaître juste à côté pour comme désormais notifier na ba vidéo prochaine auto mettre en ligne à tout de suite. Ma ekomelingai il faut ba kinwa bayeba nini bazosala na mbongo na bango c'est très important. Document liboso na zana ngwawa ezali rapport sur la gestion administrative de l'Assemblée provinciale. Il y a aussi des documents. Mais dans un journaliste, tant que tu as voté maïnimi, bakini bati dans l'Assemblée provinciale, nous sommes nini, ni basa na mbongo na bango. Awa wana rapport sur la gestion administrative. Il fallait Assemblée provinciale. Et il y a 88 membres des cabinets pour des cabinets à PAM. 88 membres. Mais rapport réseau de Belangaï, basé dans 132 membres. Sur plus wana, ils allaient fictif. Sur le notre agent administratif, au lieu de 74, basali au ben 90. Et le mot banini, sur plus ezali, agent fictif. Document on appelle sur et document monté à Godin pour les qui abrogé. Document oyoyo tingatika. Oh, tingatika. Oh, tingatika. Mais il y a des surplus parce que il fallait qu'on ait pour aya abrogé. Alors bagenga na ebi batoyo na kati bango na sel bango boye. Donc Godin pour azoko futaka ba personnel administratif. Document ya mi balé. Ezali pona mituka oyo ba député provinciaux bazwa. Ya engumba ville à Kinshasa. Ouais, tout haut. Il y a tout. L'Assemblée provinciale est mise une affaire à 3 373 000 $. Pour la députée Bazwa Mitouka. Bazwa prêt bancaire.
na Afriland. Il y a 531 000 dollars. Bah, montant où 3 millions. Na 531 millions, et les cas la discussion la plénière. Godin Pouy, à ça, on a n'engagé, à bêti ba cop, dans ce macamunaye, à zu à Mouzawana, de plénière et décidé à montant. Bah, député, bah, ça qui surpris. Il y a au monde que, Mongo Oyebimaki, pour n'a pas en mythe. Bah, ça qui surpris, t'es surpris. Plénière et tigre jamais qu'on décide. T'as la montée en Rwanda. Document a mis ça rapidement. Donc rapidement, là ça la bangoté. Et zali pour n'ambongo yo, y a mis tout kakaka, y a bâtiment. Sur les 531 000 dollars bazwaki, Assemblée provinciale et Futakaka, 30% y a mbongo wana. Pour ma bâtiment administratif oyoyo, bazoko sala wana au route les travaux sont à l'arrêt. Ba Futakaka 143 000 dollars. Les restes en bon kendate. Ce qu'on sali calcul, 531 000, moins 443 000 dollars, 388 000 dollars, ils ont porté disparu. Oyo yokutu ensemble pour Kinshasa pour justifier batouté. Bah élu à Kinshasa bazo 4 mois. Bazo mais comment ba travaux ils à l'arrêt, biso qui pré-bancaire, to hypothéquer kutu ba émolument na biso. Ba travaux bazo to manda qu'on a et ça à l'arrêt, nous les assoufouté. Bah ça nous nous les assoufouté ça à l'arrêt. Et ça à l'arrêt. Document Moussou Salian de cause ça grave. Il faut pas que nous yeba comment on gérer APK. Ezali grave. Même contre le document Moussou Ezali pour na presse. Na coché place pour combien wa presse et audiovisuel. Journaliste Congo Web. Yango nga zali journaliste botal presse na cocha wa 6 318 000 francs congolais. Ezobimaka na mbongo oyo na APK. Pour un journaliste Congo Web. Quand on dit journaliste Congo Web, c'est vague. C'est vague. Tu as évité dans le Zorambongo et Congo Web. Tu as évité. Est-ce que Gabi Chabani record Yemoko Azan Koura la Mbongo et Bimakab Nansam pour la chaîne Naye. Je pense que John Lungila a payé dans Mbongo pour la fin de la rabat. Mbongo Azouara l'Assemblée provinciale Yangoyo. Oyokutu Akumarakwa, comme écoute Congo Web, Awa Gabi a évité. Mbongo Nende Kunanga Lungila Zouakaka. Na apona finga kabato. Mais bah député bango moko bah éviter que mbongo bimaka bah éviter que bazana un contrat na chaîne Congo Web pour na mbongo bimaka 6 millions de francs congolais par mois. Et ça bimaka indûment la zone a coûté tout non à 15 jours 15 jours ce sont bimaka na éviter 15 jours ce qui gabi yemoko a éviter bah député bah éviter bah la contrat mbona mo bimaka mbongo bimaka pour la chaîne Congo Web. Est-ce que propriétaire de la chaîne ayebi les amours fait de l'ungi là pour n'a pas foutre ba pigera mbongo godin pour foutre arabango indûment illégalement mbongo ya pino bazo dilapider voilà ya suka nazo kuma ya suka oui ah oui zali fataki maloba dossier ya ba compte ba mbongo bazo pour la garantie locative na bango 66 millions de francs congolais oyo ba député provinciaux bazo pour na ba bureau ya bureau 66 millions de francs congolais. Plus de 48 000 dollars pour la garantie locative dans Bango. Ils ont dit Mbongo, Kinoa, Bazogoye, Bardiz aussi là. Dernier document de Kouzou, ils ont dit grave. Ils ont dit à la Moni Masuka, commis paiement, créance, titre de voyage à l'étranger, vice-président et consort. Vice-président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, ils ont dit de Koyo, Francis Chibalabala. Azui Awa, on a indiqué une affaire à 47 millions de francs. Sotali Awa, on a juriste. Libérer Oyo et sa clarté. Vice-président et consort. Et consort, il faut avoir la banane. Abima qui n'a banane. Adéplacé qui n'a banane. Et puis il y a vice-président. Je vois député pour le moment. Nambonga on a moment au document qui Francis Chibalabala a dit qu'elle jamais comme ça la mobembo. Et c'est la demande de Kozou non remettre yo zali journaliste. Merci. Bah tout va regarder aussi la débat assemblée provinciale. Bah c'est remettre yo pesa bango mukanda oyo. Lobela bango ke mbongo ya bakinois baza ezali dilapidé na bureau wana mbongo ya bakinois eza très matusé mbongo ya bakinois bazo il faut pas regretter lelo ba députés provinciaux au batinda na assemblée provinciale. Je regrette aujourd'hui que Bandal et ça la choix il y a président assemblée provinciale lelo oyo abenga pasteur mais tant bazo ko dilapida pasteur godin poyi tant bazo dilapider mbongo ya assemblée provinciale à l'insu ya bakinois. Voilà, Yves Bouya, merci.
Voilà, boti kolanda Yves Bouya o alikanaki na moko ya ba émission na ya l'une des chaînes de la place. Boki ba accusation grave au Yves Bouya zalai ko porter notamment contre ba membre ya assemblée provinciale tolo ba membre à bureau, plus particulièrement président ya assemblée provinciale ya Kinshasa na kombo ya Godé Mpoyi, ba allégation oyo na etali ba soupçon de détournement ya mbongo et puis les sous gonflement en fait il y a personnel et administratif et assemblée provinciale à lobby que bah fictif bazali ba futaka ba fictif wana donc mbongo surplus wana mbongo et kendaka na poche ya Godempo ina ba collaborateur na misusu ya assemblée provinciale ya Kinshasa et donc a précisé na biso d'ailleurs que ba fictif wana bazalaki ezalaki système ezalaki mis en place par prédécesseur naie donc Roger Ntingi oyo d'ailleurs au lendemain déjà il y a Bokondia Godem Poyo bafunda qui pe bo se rappeler un épisode wana bakanga qui ba récupérer qui un certain nombre il y a bien il y a assemblée il y a à Kinshasa et donc ba journaliste au bazali ko sala banquette na bango notamment Yves Bouya bazako reprocher na ye président assemblée provinciale ko continuer na système wana ba fictif alors que sengela ki na ye akoka kolongola yango na tango ya soki bokonzi de sorte que maswana salariale koka kotika la gonflété ndenge zalaki système na tango ya Roger Ntingi donc ba apporter ba accusation moko grave oyo certainement batu ya bureau ya assemblée provinciale bazali ko réfuter ba accusation wana etali notamment bâtiment mususu bazali ko tonga na kati ya enceinte ezali ko abriter assemblée provinciale ya Kinshasa bazwaki crédit na banque moko ya place Freeland First Bank et donc mbongo wana ba pesaki kaka mo compte moko moke pour na début ba travaux na ngongo tozolo ba travaux eza ko katana d'après Yves Bouya. Donc ce sont des accusations extrêmement graves mais le col AP plainte ezalaki déposé lelo samedi 25 avril na parquet général près à cour d'appel ya Kinshasa Matete Tolbeza situé na commune ya limité la 4e rue juste dans le petit boulevard wana ba membre à bureau ya assemblée provinciale ya Kinshasa bazali ko reprocher na bato bango bafundi donc Mike Mukeba Israël Mutombo Edmond Isuba pe na Yves Bouya bazali ko reprocher na bango ba fausse déclaration ou bazali ko sala na média notamment sur surfacturation il y a devis il y a immeuble où bazali ko tongama derrière assemblée provinciale il y a à Kinshasa et donc déclaration na bango selon accusation ezali fausse pe bazali ko propager méchamment fausse information à travers médias pour ko nuire na réputation il y a client na bango ezali notamment président assemblée provinciale ya Kinshasa premier vice-président na ezali maître Francis Chibalabala ezali membre il y a UDPS Peto Léon Nembalemba et puis les sous papier et piana au bazali au moins 5 oyo fundi journaliste on a alors question toza commis tout na donc est-ce que Godem Poyi bazalaka vraiment le problème na journaliste peut-être parce que tozo mona que yé azali mutomoko azali ko s'acharner toujours na journaliste notamment moko na bango oyo c'est vrai les lois azali beaucoup plus politique Mike Mukeba azali assemblée provinciale toyebi ba mesure nini ya zwela ki ba mesure d'ailleurs cour constitutionnelle a été rejeté oyo estima ki respecta ki mibe côté pe sur base na rejet wanande Mike Mukeba lelo azali libre mais ko bimana directement yepa esusu na komema na place publique un certain nombre ya ba dossier et sous inda makasi boyebi ke Mike Mukeba avant kota na makala salaki ba révélation embelé ou d'ailleurs Koutaki en tout cas peut liberté naïe certainement par rapport à la déclaration à Salaki accusation grave notamment contre le président de l'Assemblée provinciale mais peut les sous contre Vital Kamerhe na proche naïe par exemple mais Mike Mukeba a abîmé à Zako récidivé et donc Godem Poyi ne se laisse pas faire ensemble na membre naïe à bureau va décider ba funda mais nous pensons le la bango moko va porter affaire na niveau il y a parquet général près à cour d'appel il y a Matete
epai wapi tomonaki directeur ya cabinet ya chef de l'État bakangi ye bamape ye azali na makala na ngonga oyo. Nous pensons que ekozala malamu mpona magistrat instructeur ya dossier alandela pe baalégation wana ya détournement ya mbongo oyo baza kofunda nango Godempo avec exposition ya badocument na baémission, parce que mikolo habitude moko ekomi badocument eza kofuite na baréseaux sociaux, authenticité pe misusu toyebi koconfirme yango te, mais est-il que na baréseaux sociaux en tout cas toza komona il suffit kaka moto moko akangi photo document et puis document directement efuite. Nous pensons que justice esengeli esalema parce que moto afundi azali nécessairement na raison te. Nous pensons aussi que journaliste bazali certainement kopesa ba information après les avoir vérifiés. Donc souvent baza kofunda bongo, espérons que zali na cadre ka ya règlement de compte te et que réellement ba enquête ba information na bango zali vrai. En ce moment là nous pensons que justice et au de musika parce que ceux qui ba allégation ani zali confirmer zali vrai et sengeli sikoyo groupe wana ya bato baza ko diriger assemblée provinciale ya Kinshasa ba ko répondre peu de leurs actes parce que ces accusations là sont extrêmement graves. Yango nga nazo sepela nenge pe bango ba memi affaire ngo kaka na parquet wana mateto mikolo tozomo on dirait j'ai connais okende moi bien, on dirait ba procureur o bazakuna bazali moi kolandela moi à droit, espérons que zali kaka impression te, espérons que à venir au pesa biso raison et que ko aboutir na procès et que ba procès ngo pe to kolandela ngo soli pe kozala diffusé na télévision vous allez appeler sous malamu pour peuple ou azali mukolo mbongo oyo bato bazali ko détourner akoka moko ko landela lolingi ni justice aza ko remettre na ba droit na ye pour que peuple a récupérer mbongo na ye et ozala malamu mingi, mais ko s'attaquer na groupe ya ba journaliste lolingi wana toza komona yango vraiment malamu te. Soki ezali ke ba Godempo e basali na raison là on comprendra, mais soki ezali ke basali na tort alors là ezali acharnement contre ma journaliste ezali en tout cas tentative ya ko museler presse bato bakoka kaka ko s'exprimer selon idée na yo, selon vision na yo, donc bazala na envie contraire te ba mona kaka lokola yo et wana ezali malamu te ba journaliste pe bakoki ko accepter dicter un modèle wana te parce que lutte oyo balumumba babundaki pona mboka oyo ba Joseph Kasavubu babundaki pona mboka oyo ezalaki pona que tozala na liberté ou on a quand même liberté de penser, liberté et expression, puis évidemment sous réserve, il y a respect, il y a mibé que personne ne peut être déçu de la loi. Nous pensons que Godempo Yazali, Likolo Vital Kamer était, Soki Bakanga Vital Kamer et Yemoko Pelobi Godempo a koki peut qu'on répondre na ba acte na yeso qui a avéré pour que Yepe a Kangama Soki Ezali Gazali coupable. Loko la bango mokonde ba porter plainte. Nous espérons que bazapi clean. Pour ceux qui baza clean était na matete wana ka isika ba porter plainte match ko baluka pe caméra ben invité qui est comme renseignant a komi kune baluki qui est normal kala. Donc sengeli ko ça la paie moi très attention. Merci beaucoup, na espérer que vous avez belé Olanda Biso. Je rappelle que Olanda DMTV si vous en avez abonné te cliquez au kokako s'abonner et puis au comment la cloche ko apparaître juste à côté cliquez wana aux notification pour ma prochaine vidéo toye ba remettre en ligne. Un rappel coronavirus est réel, tout continuer qu'observer ma mesure barrière Tommy Batela vraiment contre maladie oyo traitement efficace pour le moment ezali kaka prévention bison surtout tous quand même capable ya osala yango même si c'est vrai que quelque part peso senga quand même ba moyen mais kotika la ndako iko empêcher pe au risque ozwa maladie wana pe o kabolango na famille na yo dans la mesure du possible c'est mieux kotika la ndako sinon en sortant kolata au moins masque pour se protéger soki pour bimé ozongi avant au kota vraiment na ndako sengelo sokola maboko vraiment na savon soko simba ki ba surface moko quelconque sokola maboko ko sokola ngo régulièrement et ozala vraiment malamu mingi to comme na suka to souhaiter na bino mukolo malamu et pe to kutani prochainement. Au revoir.